la chaîne qui vous édifie. Na bandi kotala pe koyoka nazomona mai moko ya munene lokola osea, namoni mai moko ya munene, namoni mai wana ya munene lokola osea, e na ye komona sirani moko kobima na kati ya mai wana. O moma azobima na kati ya mai, namoni ye kobima na mai kokongende na mokili. E tango azokende na kati ya mokili apusanaki, namoni ye azalaki na maboko na elamba moko ya pembe. Elamba wana ya pembe namoni poudre ezalaki. Namoni ye na loboko ya gauche azalaki na elamba ya pembe na poudre. E namoni na loboko na ya droite namoni elamba moko ya rouge na poudre. E namoni abandi kofula ba poudre wana, azofula tous les 4 coins ya mokili. Afuli na nord, na est, na l'ouest pe na sud. Au moment afuli, e namoni ba poudre wana kopanzana. Kopanzana. E molimo na nzamba ebisaki ngana ebisa libota na nzambe ete omoni sirani wana ayebisi nga lobi omoni sirani wana poudre wana ya fuli eza poudre o ya fuli eza poudre moko magique, eza poudre moko eke uniquement pona kosala ko créer malade na kati ya mboka. E molimo na nzamba ebisaki nga na kati ya ndoto to pe ange kolobelanga na kati ya ndoto wana alobi omoni poudre wana ya fuli kala te 11 mois 12 mois pe kokota 2023 janvier février eza na une forte épidémie ya makasi koya. Épidémie wana ekobeta mikolo pe bana, épidémie wana ekocreye ba catastrophe, na monaki ba famille kokufa, ba mikolo pe bana mike kobela. Épidémie ya makasi ezoya, épidémie wana ezoya sous forme ya corona. Épidémie wana ekobeta ba mikolo pe bana. Ayebisaki nga seni ya liboso komona batu bakombada kobela makasi, ba forte fièvre pa ba mikolo, ba mikolo ba forte fièvre, ba malaria ya makasi, ba malaria cérébrale, ba hôpital we kotonda. Na monaki ba hôpital kotonda aye kotali sanga lisusu epai ya bana mike bakobima ba bouton na ba mbuma na nzoto lokola ba rougeole, ba forte fièvre bakobima lokola ba kintutu, ba forte fièvre kobeta bana mike. Na monaki bana mike kosila ba mai na makila, ba para kokima na bana na hôpital ezalaki catastrophe, ba para kokima na bana na hôpital. Na monaki mabe kokota, ba para bazokima na bana na hôpital, mabe kokota na kati ya hôpital. Na monaki bana kokisila ba mai na makila, bato kokufa, ba mandala na parci par là. Na monaki ba cercueil kolana na mboka mobimba. Na lozoloba eza message ya mokili mobimba eko frapper na mokili mobimba. Maladi oyo epidémie ozoya eko frapper na mboka mobimba, eko frapper mokili mobimba. Mokili mobimba ko banda na mikili ya poto kino awa. Epidémie wana eko frapper na Afrique, eko frapper na Asie, eko frapper na Europe, eko frapper na Océanie, partout batu bakolela. Na monaki epidémie koya makasi e bato kobela. Ezamba ebisaki ngai pe molimo na nzambe etalisaki biso tokota mabondeli pe tosambela mpona ntina yango. E ya mibale na yaki komona, na yaki komona ya mibale ete mpona ntina na bamikolo, bamikolo kovimba bamakolo. Epidémie wana ekoya na deux sortes. Première sorte ekokota na nzela oyo babengi ya mai oyo batu bakomela. Epidémie wana ekokota na nzela ya mai, ba mai oyo tokomele kozala eza diaboliquement envoûté. La chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et c'est votre humble serviteur, le prophète Jérémie Bonianga. Et bien aimé, Yamboli Kambwe Koma Zambe atalisaka na basali na ye. Et nalingi makambu nyonso avato banda nalingi to sambele longo na bino. Et Zambe na tata na ngai dina bala. To pamboli moma o na maboko na yo. Mungu dina bala. To tiki moma o na maboko na yo. Monimo mo santu olobela biso, monimo mo santu o toucher bandeko nyonso bazola de mission oyo na kombo na Yesu Kristo nde tosambeli bongo. Amen. Merci bien-aimé dans le Seigneur.
Zamba pambolo bandeko bazolanda biso na Londres, na États-Unis, na France, pe na Canada. Tika nzambe apambola bino partout bozolanda biso na Afrique, pe bisika nyonso. Eza libaku ya malamu kokoya na kati émission na biso, le temps de miracle avec le prophète Jérémie. Bien-aimé, oyebi ya mbolikambo ekoma, Zambe alobelaka na basali na ye. Bible lobi, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Et basali ya Nzambe baza batu oyo baza guide entre peuple na Nzambe. Baza batu oyo baza pont o baza ko relier Nzambe na peuple na ye. Et bien aimé, na moment otoza eza moment ya distraction de frères et sœurs. Na zolo bana yo mona na Nzambe bisiko zolanda biso. Et moment otoza eza moment te tokoki kozala na distraction. Eza moment te ke oyo koki kolanda batu. Mais eza moment esengeli kofanda na makolo ya Nzambe parce que tokomi na temps de la fin. Basini nyonso oyo Bible lobaki, basini wana eza ya kokokisama. Pe tozomona basini wana ko s'accomplir awa na kati ya mokili oyo. Et par rapport ya makambo ezokoma na kati ya mokili, biso toza toujours na pied to pe na makolo ya Nzambe pona koyoka orientation prophétique ya Nzambe oyo Nzambe alingi na kati ya bana na ye. Bien aimé, tozalaki na kati ya mabondeli ya makasi, na kati ya prière wana ya makasi, tozalaki na 2 jours ya mabondeli. Bien aimé, tobandaki kolia kaka na pokwa. Et toyaki kokoma dernier jour na biso ya mabondeli, et comme qui vers 0h topé 1h du matin. Et bien aimé, les choses étonnantes, message on a zopesa yo, eza message ya 50, eza message to zuka kalelo yango tozo communiquer yo. Et tango tozalaki na mabondeli, tozo mona na moni bisika tozalaki, na moni ete éclairage côté biso ya makasi. Et pendant éclairage wana côté biso, et salinga ko banga na bandi ko tala par-ci par-là. Et bien aimé, na fongoli misu nazo tala éclairage ya makasi na kati éclairage wana e betinga la misu nazo kokaisu komona te. E na moni loboko moko ya munene na yebiso loboko wana na mona te. Loboko moko ya munene e bimeli biso bisika tozalaki na kati ya retraite pe ezipe biso. E na kati ya loboko wana nazo yoka voix moko kolobelanga pe voix kobima ya makasi, voix wana ezo ganga ezo bimelanga na kati ya bisika tozalaki. E na moni loboko wana na kati ya misapi na yango ezalaki na épée. Et au moment épée na ye wana, et bien aimé, tango na moni éclairage wana bien aimé dans le Seigneur, na kangamaki nazokoka ko bougete kaka miso na ngai na matoi na ngai nde bandaki kosala. Et maboko na makolo nyonso ezalaki paralysé spirituel. Ezo bougete nazokoka ko bougete. Na meki ko bouger bandeko baza pembeni na ngai nazokoka te. Na meki ya gauche na kokite, na meki ya droite na kokite. Et bien aimé nazo biso na kangamaki lokola glace na kati ya congélateur, lokola eloko moko kangami na kati ya congélateur. Nazo bouger absolument rien. Na kati ya kokanga mananga, les choses étonnantes peuple de Dieu, na moni épée wana eye etubinga. Au moment épée etubinga, nazomona kaka miso za kofungwama, pe mato ezoyoka. Mais épée wana paralysé nga nzoto mobimba. Na bandi koyoka voix moko kolobelanga, Jérémie, Jérémie fongola misutala. Jérémie, Jérémie fongola misutala. Et bien aimé, au moment na fongoli misunanga, na banzi bozoka bandeko bazo sambela. Au moment na fongoli misu nanga na bandi kotala pe koyoka. Nazomona mai moko ya munene lokola osea. Namoni mai moko ya munene. Namoni mai wana ya munene lokola osea. E na ye komona sirani moko kobima na kati ya mai wana. Au moment zo bima na kati ya mai, namoni e kobima na mai kokongende na mokili. E tango azokende na kati ya mokili apusanaki, na moni ye azalaki na maboko na elamba moko ya pembe. Elamba wana ya pembe na moni poudre ezalaki. Na moni ye na loboko ya gauche azalaki na elamba ya pembe na poudre. E na moni na loboko na ya droite na moni elamba moko ya rouge na poudre. E na moni abandi kofula ba poudre wana, azo fula tous les 4 coins ya mokili. Afuli na nord, na est, na l'ouest pe na sud. Au moment afuli e namoni ba poudre wana kopanzana. Kopanzana. E molimo na Nzamba ebisaki ngana ebisa libota na Nzambe ete omoni sirani wana ayebisi nga lobi omoni sirani wana
poudre wana ya fuli eza poudre oyo ya fuli eza poudre moko magique eza poudre moko eke uniquement mpona kosala kocreye maladi na kati ya mboka e molimo na nzambe ayebisaki nga na kati ya ndoto to mpe ange kolobela nga na kati ya ndoto wana alobi omoni poudre wana ya fuli kala te 11 mois 12 mois mpe kokota 2023 janvier février eza na une forte épidémie ya makasi ekoya épidémie wana ekobeta mikolo mpe bana épidémie wana ekocreye bakatastrophe namonaki bafamille kokufa bamikolo mpe bana mike kobela épidémie ya makasi ezoya épidémie wana ezoya sous forme ya corona épidémie wana ekobeta bamikolo mpe bana ayebisaki nga seni ya liboso komona bato bakombanda kobela makasi baforte fièvre epai bamikolo baforte fièvre bamalaria ya makasi bamalaria cérébrale bahôpital ekotonda namonaki bahôpital kotonda aye kotalisanga lisusu epai ya bana mike bakobima babuto na mbuma na nzoto lokola barougeole baforte fièvre bakobima lokola bakintutu baforte fièvre ekobeta bana mike namonaki bana mike kosila bamai na makila bapaka kokima na bana na bahôpital ezalaki catastrophe bapaka kokima na bana na bahôpital namonaki mabe kokota bapaka bazokima na bana bahôpital mabe kokota na kati ya bahôpital namonaki bana kosila bamai na makila bato kokufa bamandala na parci parla namonaki baserkei kolanda na mboka mobimba na lozoloba eza message ya mokili mobimba ekofrape na mokili mobimba maladi oyo épidémie oyo ezoya ekofrape na mboka mobimba ekofrape mokili mobimba kobanda na mikili ya poto kino awa épidémie wana ekofrape na Afrique ekofrape na Asie ekofrape na Europe ekofrape na Océanie partout bato bakolela namonaki épidémie koya makasi e bato kobela ezamba ebisaki ngai mpe molimo na nzambe etalisaki biso tokɔta mabondeli mpe tosambela mpo na ntina yango ya mibale nayaki komona ya mibale ete mpo na ntina na bamikolo kovimba bamakolo épidémie wana ekoya na deux sortes première sorte ekokɔta na nzela oyo babengi ya mai oyo bato bakomela épidémie wana ekokota na nzela ya mai bamai oyo tokomela ekozala eza diaboliquement envoûté ekozala diaboliquement poisonné sataniquement diaboliquement akrave bamai oyo tokomela ya mibale nayaki komona épidémie wana koya na nzela ya baforte fièvre bamoto komata bamo de tête kosalema ekocreye catastrophe et par là molimo na nzambe ayebisaki biso tosambela mpo na ntina na makambo oyo yango nazoyi biso mwana na nzambe bisika ozolanda biso eza message esengo te mabe ezoya makasi épidémie oyo ekofrape monde entier nazoloba ekofrape monde entier ekokipe te mikolo mpe bana ya mibale ya misato namonaki nazomona badisparition namonaki sirene wana kokende na baekole kofula lisusu bapoudre na baekole na bacentre kokomona bana badisparition ekosalema bana bakobunga baporte dispari bana mosusu bakozwa problème ya mutu oyo babengi maladi ya mutu namonaki a partir ya baage ya mike kobanda 6 ans kino kokoma na ba 20 ans bana mike kozwa baproblème ya mutu namonaki kobela baproblème ya mutu namonaki bana mike kokende makasi nazoloba na yo nde koza na Londres nazoloba na moto za na France nazoloba na moto za na États-Unis eza makambo ya masekite bandeko oyo bakomona makambo oyo bo contacter l'homme de Dieu bo benga l'homme de Dieu eza la mabezo ya namonaki bana kobunga na kati ya ba centre kobunga na kati ya baba na hôpital kobunga na kati ya baekole disparition ya bana bakokende porte dispari eza na sirane moko ya molili akobima mpona komatisa basan to mpe makila na bato komata e molimo na nzambe ayebisaki biso ya mibale mpona kokombatre na makambo oyo tokosambela tokota mabondeli tosambela e mpe tokobanda kobelela chaque famille bakobenga mosali ya nzambe mpe tokoorganize bapriere ya kobelela le sang de Jésus nazoloba na bisika nyonso
biso ndeko ozolandanga eza message ya sengo te mama papa basakanaka na nzambe te basakanaka mpe na message ya mosala nzambe te eza message oyo biso tozwi yango tozokommunike yo papa tozokommunike yo mama bokobenga mosala nzambe mpe tokosambela na bino ekosambela na bino mpe tokokɔta mabondeli et deuxième message na biso ntango tozwandi kokontinue mabondeli bien aimé toye kozwa deuxième message et deuxième message na biso oyo eza mpo na ntina na kati ya église na biso oyo babengi église ya papa voici l'homme ezamba atalisaki biso mpo na ntina papa voici l'homme kolayebisaki biso toyebisa mosali na nzambe ete tomonaki ete na nsima ya makambo okoya tozomona groupe ya bato moko na monde molili bazoluka bakreye oyo babengi na monaki force moko ya rebellion to pe ya assassinat disons tomonaki force moko ya assassinat et monde molili bazoluka eloko moko ya bongo mpona mosali ya nzambe papa voici l'homme eza message oyo tozwaki et soki tozwaki na numéro ne tokoki kocontacte ye mbe tozwi yango te mbe yango tozolanse na bandeko oyo bazalaka pembeni na ye mpe bandeko nyonso oyo bayembi eza na force clique moko ya monde molili banja ya monde molili bazolinga bakokota d'une manière spirituelle et physiquement tomonaki d'une manière physiquement et spirituellement bazolinga bakreye tomonaki force moko oyo bakoluka ya lèvement mpe assassinat nzambe atalisaki biso mabe moko ezo ya likolo ya mosala nzambe ekola yebisaki biso soki tosambeli epe mabe wana ekokwea tomonaki kriki ya bato eza na force moko ya jalousie par rapport ya élévation oyo nzambe atomboli mosali na ye tomonaki kriki moko ya bato na kati na bango tomonaki mélange babikolo ezalaki ebele basanganaki tozomona likita moko ya bato bafandelaki ye e likita wana bazolinga basala mabe moko d'une manière spirituelle et physiquement tozomona d'une manière spirituelle et physiquement tomonaki force moko ya assassinat oyo bazosala mpona kocreye makambo moko ya molimo mpona ntina na mosali na nzambe. Le Seigneur nous avait dit, il faut te prier, peut te communiquer message oyo. Yango tozo pesa na musadi dans nzambe message oyo. Eza message oyo biso tozwaki ekola ebisaki biso bokosambela bokoprier soki tobondeli épidémie mpe makambo wana ekokoma te tokobelela kaka makilama Yesu. Bible lobi ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Mama papa yo zolanda biso makilama Yesu eza na pouvoir akobikisa makilama Yesu nde epesaka vie. Bible lobi ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Molimo ayebisaki biso tokokota mabondeli mpe tokosambela tokobelela makilama Yesu soki tosambeli tobeleli makilama Yesu elonga ekokota na kati ya chaque famille pe na chaque libotela bana nzambe. Merci peuple de Dieu mutolandi biso merci de komolinga mio mutolandi biso to moni mabeko ya likolo ya bato yango tozo biso papa mama appelez l'homme de Dieu bokota mabondeli appelez l'homme de Dieu to sambela basali na nzambe baza lokola pont oeza ko relier biso entre na basali na entre na nzambe basala nzambe baza guide. Bible lobi Dieu ne fait rien sans révéler son secret avec ce serviteur le prophète. Eza moma yo koki kolona te mama papa yo zola na biso bisikoza ozola na prophète Jérémie ezali bakuma na mokota kati mission on benga mosali ya nzambe to sambela na yo benga mosali mabezo ya makasi to moni mabeko ya ba disparition ko salima bana bakobanda ko bunga to moni ko bela makasi ko ya likolo ya bana mabezo ya entre mikolo ya bana épidémie moko ya makasi eza koya kobanda 11e mois 12e mois pe kokota 2023 janvier février pe mars mabezo ya makasi monda molili changer stratégie na bango yango nzamba a mandaté le prophète de Jérémie pona ya ko communiquer au message oyo yango na ngina yebisa bandeko nyonso bien aimé osengeli ko contacter l'homme de Dieu soko lingi ko benga biso zambe ba consulta kaye à travers ma prophète naïe. J'ai toujours dit au peuple de Dieu si parmi des faux il y a des vrais ezana batoma bebe ezana batoma malamu ezana basala nzamba lokuta pe ya faux na zo biso prophète de Jérémie azawana okoriento na makambo lingi ko sala contacter biso to sambela pona tina yo zo numéro na biso bien aimé dans le Seigneur peut-être zo ki numéro ya prophète au lieu bengo za ko ka hésitation na za ko yoka c'est le diable zo courage appeler l'homme de Dieu pour tous la orienter oko benga biso na plus 243 85 38 75 359 tolobi plus 243 85 38 75 359 tobandeli pona suka tolobi plus 243
85 38 75 359. Soko bengi biso okozwa biso na balimero topesi yo. Bien aimé Nzambe ba consultaka ye. Ba consultaka Nzambe à travers ba prophète na ye. Na likambo nyonso koki kosala na vie na yo, esengeli ko consulter Nzambe. Nzambe ba consultaka ye. Bien aimé ezalaki na ndeko moka ute ko benga biso, alandaki biso. Ndeko wana bengi peut azala orienté. Aujourd'hui, je te dis cette sœur aza mariée. Ndeko wana ava akoma na bonzambe akendaki ko consulter bato. Akotaki bandako ba marabu banganga pona kolandela kotala etola vie na ye. E ba pesaki ye singa moko na kati na likolo na ye. Azwaki singa wana kangaki na likolo. Akomaki kotambola na singa wana partout bisika zokende. E komaki na moma moko via ndeko oyo ezo marcher lisusu te. Ndeko oyo yambi ye sumbe na kati ya singa lokolo na ye azalaki na singa. E tango a contacter biso to bandi ko sakola pone. Na sakoli pone le bise ma soeur. Ozobunda pona tina na vie na yo. Mbe yo ute kokota ndako nganga na mikolo ute koleka. Enganga wana pesa ki osinga moko marabu wana pesa ki osinga wana eza singa ya limitation e bloka vie na yo. Bien aimé ezala makamuso ezokomelo na vie yo moko ozalaki porte malheur pe yo moko ozalaki porte d'entrée ya kofungwama pe ezala makamuso eyeli biso par hasard mais makamuso eyelaki yo moko ofungolaki porte mbozo yeba te lelo ozotelema ozobunda na kati ya vie ozomona vie ezotambola te mais tu peux appeler l'homme de Dieu pour être orienté. Bible elobi mon peuple périt manque de connaissance. Appeler l'homme de Dieu orienté na makambo nyonso koki kosala esengeli ozala orienté. Nzambe ba consultaka ye ba consultaka Nzambe à travers ba prophète ou tana tango ya kala Dieu parlait à travers les prophètes. Ba prophète baza guide, ba prophète baza aide de l'Éternel. Appelez l'homme de Dieu, tu seras orienté dans makambo na yo. Olingo sala makambo ya libala ozo préparer pour makambo ya libala esengeli kotuna volonté Nzambe na mobali wana na ute koyebisa yo bien aimé Nzambe ba consultaka ye ezala ndeko mwasi moko azo préparer mariage na ye aza mona na biso église awa au moment tozo sambela na kati ya mabondeli chaque fois tango tozo prier Nzambe azotalisa biso ke wana za mobali ya vina ete alota akaye na mobali bakabwani alota aka mobali asala accident kufi azozwa ba message toujours ya séparation entre na mobali na ye mais lokola mobali azalaki na mbongo famille ba influencer mwana mwasi oyo abala kaka mobali wana et au moment bali mobali après 4 mois mobali asali accident akufi makambo ya bande kolote kokisami yango na lingi da biso bien aimé ko sala makambo na sentiment ya batute esengeli ko tuna volonté ya Nzambe ozala orienté pona bana olingo kotisa bana classe esengeli ko tuna volonté ya Nzambe na kati école wana esengeli ko tuna Nzambe alingini est-ce que école wana ozokotisa bana eza ya bien centre wana ozokotisa bana eza bien. Mama, makambo to koki kosa na vie consulter Nzambe. Olingo voyager. Olingo banda relation amoureuse. Consulter Nzambe. Nzambe batuna. Olingo banda koteka. Olingo banda kosala. Consulter Nzambe. Likambo nyonso koki kosala, il faut la consulter. Appelez l'homme de Dieu to orienter yo. Na nyonso koki kosala. Bible lobi mon peuple périt manque de connaissance. Oyebi makambo mingi komela kabiso na vie. Bato balobaka Nzambe atiki biso. Nzambe atikaka bato te bato nde batikaka Nzambe. Parce que avant likambo ekoma Nzambe peut-être alobelaki à travers ndoto. Nzambe peut-être alobelaki na kotanga Bible zotanga Nzambe azolobela yo. Peut-être balobelaki à travers prophétie. Peut-être Nzambe alobelaki yo à travers prédication. Mais Dieu parle, le peuple ne prend pas garde. Nzambe azoloba bato bazozwa garde te. Bien-aimé esengelo zala orienté, appelez l'homme de Dieu to orienté yo. Toko peso ba directive ya vina yo toko yebiso Nzamba lingi boete toko oriento na makambo lingi kosala mama kozala te ko welela makambo yo moko ebele ya bato ba eshua mabale bele kabwana bato ebele bakota mabele parce que asala ki likambo sako consulter Nzambe awelela ki kosala likambo et aujourd'hui akoti mabele aujourd'hui a se retrouver na kata likambo wana aujourd'hui akoti na kata séparation bando kenda poto makambe simbaka te bando voyager makambe zalaka olota kozala mboka na ozana poto mbozolo toza ana kino ozana kata résidence familiale na bino ya Kinshasa ozoli ozomela yo lota ka bazolanda yo ozolota ka ozotambola bande kono awa na Kinshasa ozolota ka ozosala makambo mama olota ka babeti yo masasi olota ka batu bakufa eza symbolique esengeli ko benga l'homme de Dieu orienté pona yo et cause important yango tolobaki contacter biso plus 243 85 38 75 359 soko bengi biso kozwa biso
Merci ndenge na sambela pona bandeko balandi biso. Bandeko nyonso balandi biso za na ndeko azobela, ozala mutaza maladi bisiko zola na ngana canapé na chaise, ozala États-Unis na Londres na France na Canada, partout zola de l'homme de Dieu, ko zapesa ni te l'homme de Dieu sala prière asuka. Apele mosali ya Nzambe, a orienté na makambo. Ndenge na sambela pona yo. Baba mutakatifu Mungu edina bala. Mungu amdina bala, Mungu wa mapendo. Nzambe na tata na ngai dina bala. Simba mutu nyonso alandi biso. Loboko ezala likolo na ye. O visiter ma sœur. O aza kobela yamba lobiko. O aza na ba problème za solution. Na kombo na Yesu Masiya. Yamba lobiko na yo. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye tokutani soki Yesu Christ azongi na mte. Tokutani na mikolo ezako ya. Zambe apambola partout bisika bolandi biso. Amen. La chaîne qui vous édifie.